Bonjour la famille, coucou, 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 bonjour la famille. Voilà, coucou la famille, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi, salam alaikum. Na bande ko na biso, ya ba musulman, to bandi na bango ba salam. Le vendredi, que Allah soit loué. To pesi bambote na biso ebele, na toute tendance confondue. Oh, bolingaka la danoise. Ah, vraiment, ningana. Ça la takasa. Voilà. Boboto, bondeko, na bandeko na église catholique. Shalom. Reshalom, na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel. Pas shalom bisika, bizubino, nzambalola. Aye bako bate la biso nyonso. Et puis, yenge, na bandeko na Bundu dia Congo, na église ya MPV ya Longo. Toute tendance confondue, tout tikali tout pesi bambote, bande konation bima, témoin de Jéhovah, néo apostolique, bino nyoso binzambi, aka nyoso tout, boya, tout solola, tout la sa conscience, et ça la bien. Moko poti, moko pa café, mali les oya mais, et banjo kene na degré moko tokos, et zo kitamuke, et ça la bien, voilà, et ça kitoko makasi, mai ebele, l'eau c'est la vie, to melana biso. Bande kolelo, ceux qui ont la courage makasi, naye en tant que policière de la presse, tant na yaka bobino mo boyebi musali na salaka, na zorande kona biso moko, ya mama chroni mama, journaliste, qui que ce soit, na yaka naye, na chaise de la sagesse, pour na kote yaye, et puis côté ya wana pe côté ya pe batu mususu, oyo baza na même situation ki yi. Yangwana bande konanga, tovanda na chaise de la sagesse, toloba mwa muke, mettez vos likes, likez mission partagée bande konanga, et au sala bien, partagez. Ba commentaire na bino eza toujours bienvenu, ko finga na bino pe eza rakaka bienvenu, o eza 2025, tozaka na débit bande konanga, mobulu ezali, to pesi vraiment kimia ezala na mboka na biso. Voilà, na okota vraiment politique te pona nazali na avis ndenge moko te na majorité ya population ngai naza contraire alors so na pesi bo sepelate alors na koloba position na ngai te nzambe kaka asala. Voilà bandeko na ngai mais oyo baza na souci makasi oke bazoko kolia te pona makambo ezoleka na osenga na bino bolia na bino bomela na bino boza na bino bien bolia bomela ceux qui peuvent bima na yo, ok? Voilà. Mais tiango kana maboko ya nzambe. Voilà bande konangai likamuna yeli na lingina lobela muke de ko mwasi o na kombo ya Manique de John na kangiye Manique de John na vandi siyo wana zwaki tivanda landanga na boke binyonso yoka maloba nini mamala danoza zoyebisa yo. Kolinga te mutu akatela yo sope mutu akateli yo ndambu yokota oyoka nyonso. Eko sunga yo, eko sunga bana na yo, eko sunga bakoko na yo, pe eko sunga génération na yo mobimba. Parce que Manique so toza boy, so ki biso bana na biso baza awa, bakoko na biso baza awa, bakoko ya bakoko na biso bakozala awa, na kolinga pe, na motemo nga na zala nango, yo pe bakoko na yo, bana na yo bazala awa. Mais pona bana na yo bazala awa, il faut ozala na sagesse, oyo yo zala nango te, intelligence ozanango. Ozana o mayele en tout cas wana ngai na rocha mai na munokote malgré que ba classe musika te po soko tanga ki pinga bien ti okore penga kozala penza ba classe minene mais sagesse nde ezayote parce que muto aza sage ayeba ndenge nini d'abord ya ko batela bana na ye po na soko so boti o mi bateli bana na yo obota bango na batata combien po na ngana yo muto ofinga muninga zate yo boti na batata misatu ngana boti na batata 7 nyonso to ezali pluriel bongo te 7 enfants 7 pères donc Manique ofinga ngana eloko moko te vanda nde to solula ok parce que na monaka yo ozali na sagesse te ouais yaka na poto a ozwi chance donc wana ezali chance mais entre temps narbanda pe ko takine yo voilà pour nous la muka soko ko ya ko réagir yaka ko réagir je m'en fous menga na oyate
ce qu'on réagir aux appels sous 7e bête après les crapauds parce que nazola muso conscience makambozo sala eza buzoba okobeta ba bordure o eza ke voiture na yo ko baluka na autoroute nini yo koti manike autoroute nini yo koti keba muto yo zo kotela autoroute wana muto yo zo kotela muto ba ndiko finga yo pona ye yo na ye boza na nzela moko te keba yo moko yebi muto yo koteli o e créer ke baba ndako finga yo mutu wana ozo kotela wana boza na même diapason te ok bo ngai pona na yeba mutu wana cette femme là na yeba ka yepa na yo na kisinjora na wala boza na Kishasa bota mwana kisinjora bo kendaka na ndaku na ye moko banda ko futela soki ndaku na ye so pe ndaku na ye te moi ki boba mobo ya salite bo bimisi ba musa lalelaka bo bimisi ba kaleson biloko tutu bo salaka scandale makasi nde place nga na yebaka mwana mwasi wana parce que na bande kolanda makambo mingi ya kisinjora wana kutuna na koti na internet te mais na yebelaka ye nde pai wana manike yo na yebaka yo jour babi ya kufi parce que ngai pe côté msu nazaka pe mwana chango donc na nga na mona babi ya boye na Sainte-Thérèse na mona boye to pesani pe mbote na babi ya wana ok to amba bana mike kala wana ya bandi miziki sika pa kofi na njil na mona kai alors manike na yebela ka wana na ndepe na ye koyeba yo mais kisi njora na yeba ka ye déjà to pese bambote belé sikazali alors yo oye poto na mbonga mwana nanga olingo linga te etikala bongo ok oye poto na mbonga mwana nga fali pupa alors muto ozo kotela afinga ka fali apesa fali kombo ya mabe ozoka sikoyo yo ndengo zawana yeba déjà ke bato afali bolingo te bakosalo fomo ko boyemani ke na ofungola yo oyeba te keba muto ozokotela et puis zala reconnaissante na muto asungi yo binemi na ye ata soko okosala eloko te koloba te garder silence mutu moko bolinga ke mingi mais aofinga fali yo mani ke okota te olobi a mutu wana linga ke fali pe asunga ngai na lobi te koza esclave a fali mais oyeba ke asunga yo osala nini mwana mutu azama yele azana sagesse okota te yo ko okotela ndeko mwasi wana ta yo penzo ko okotela ete donc oza ya ona ba mutu na yo ekomi vide ou bien ozaka déjà vide na otu na yo donc okangi pena misu oyeno penzo badi ko kotela mwana mwasi wana oyo apesa kombo wana ya mabe epa ya mwana na ngai ok yo za seke batu suko même ba warrior même banani tolongo la kutu ba warrior wana te kaka batu na ye oyo approche batu na ozo lia na bango mike ba kochule loko mabe oyeba te ya manike keba zala mayele muto asungi yo apesi yo visa oyo bandeko ebele badindi na mai oyo place yo kende kosala be mission ofingela batu kuna akatisa na banzela mubulu pona ya na poto wana ti pona dukaba mikanda akomi bibota bota siwayo yo okoke na kiti wana obandi ko kotela mutu wana bon na ye mutu azopeso esika ngo ubia awa pesa ko esika wana okotela mutu wana so peke ndo sala ngo mission ngo wapi so pepa na yete ye moko da mwana mwasi wana afinga kaye alinga kaete donc na yo mani keso ezali ngana zalaki fi wana on avant ça qu'on a kiti place oya ko finga live together na ngai na ngana yambosu na be mission na ngate na ngena mono traître parce que moi na mwasi wana ba finga ye tina bébé na ye
Bala Moussa même bébé na cimetière akende komela soki mabele soki papa ya mwana mwasi wana ozokote la kufa amelisa bébé ya ndeko mwasi wana mabele alobela ye makambo ya pasi ya douleur ndeko mwasi oyambaka ye na kiti conseil na kopesa okeba na manike parce que soki manike azokote la mwana mwasi wana yo pendo koyamba ye même yo pozaka muto afali olingaka fali boko yamba manike na muto afingaka fali alingaka fali te dede yo moko mwana mwasi wana ashoka yo tala lelo mbe mwana no mwasi akomi na age mwa kitoko longo zana ba no misatu me ashoka yo me oyamba lisu manike na kiti bozala botimba manike na yesu ko proprement koyebiso likambo oyo na mikino ko selongo ba analyse ya mike manike omoni ndengo ye na poto wana kanisa no bana na yo kanisa bana na yo mama kanisa bana na ye soso aza mutu muke me alpanzaka mabele pona bana ne balia ti bana wana bakozwa vie babango pe bakomi kopanza me bana nona bandi kopanza te même mwana no Jonathan ameka kopanza mais akokate naza sûr te que Jonathan za na vie bien ok manike en tout cas keba landa conseil na boke mnyos yo lokwa ndengo yaki na poto boye boule na yo ezali ozwa mukandawa ovanda osunga bana na yo mais soko zaki mwana mayele mwana no ana aza mayele bato mayele na Congo bazebele koleka pe ana bazebele bamsulu yo bakoma batapusu we bamsulu yo bakoma ko na ebite ko teka ko sala ba sisa ba classe mais bakoma ko sala ba téléphone na banzela bamsulu basala kate mais baleki ana na mayele so tali ba diplôme basali me ba université musala ezate bamsulu pe bato mayele netinga cousine nanga asali pe musala na banque nationale kuna akomi directrice mais asali musala directrice te lobi no ba tcheli poison alala la mukate donc mboka wana eza na gris ok alors tangu yo mama ozui biso ba otangu to ye to tikaka na tikaka pe mwane moko mais leng na zui kaka mukanda bala moko ba démarche bandi et ça là même pas 9 mois aye ozo comprendre manike faut timba oye na poto awa olio kotaka barando ya buzoba muto ozo kotela toyebi te nga na kolobeloko te po nga na yokai na matoi na nga na matoi na ngai na telefone na nga alobi na nga ki azana mukanda mais toyoka bato balobaka azana mukanda te wana etali nga te nga loko alobaka na ngai na matoi na nga azana mukanda nga na considéra ke azana ye na mukanda soka azana mukanda te etali ye moko mutamiso azo mikosa ye moko poso na yo kaka na matoi ya batu azana mukanda te azana mwana te wana na lingai na loba atukanga pe na koti na nga na choix soit esprit na nga soke lobi ki azana ngote na lobi azana ngote mais lokwa na yoka ye na téléphone na ye na minuit 00 azana mukanda azana mwana pe abanda ko kosola na butu wana na minuit 00 pembe na ye mwana za ko kosola donc pona nga bébé l'enfant existe mukanda existe je m'en fous de sa vie na yeli yo manike yo soko ye na mboka ba mela maka na yeba te so ba loka binoi soki papa na yo je m'excuse akufa mema chance na yo nyonso akenda nango ou bien okendaka kokota na temple la papa na yo po azaki nganga tala baninga no ba mida ba papa bango bazali banganga tala batikeli bango ba chance abonganga mais yo so batikeli li babeli tout manike luka penga nzamba solo bima pour nous eza normalité yo kokota rando ya batu oyoyo biso nga na olcho mai na mnogo te ngaku na linga kosala na bango rando te po na mona ake naza mutu ya matata mais na evitaka kosala na bango rando yo lingo ya kokota na rando na bango oyebi te baza capable ya kobebisa séjour na yo nyonso bakobebiselo séjour okovanda na poto wana te place oza
baza capable ba yebi ba place ba kotaka manike ba yebi kombo no ba yebi nyoso ba okeko tika na préfecture botala moi so boy tala vie na yebo azana na likambute tala kutu asola na mama Denise Nyankero bango bana pouvoir ozane lokote ozane loko ko bwakela te baza capable ko salo mabe ozo mukanda wana te ozongi pe boye obandi ko beta sou poto nga na yaka papa da nga memaka nga so pe ya solo ko mona pe photo te okoya ko beta ngo lisusu dans 2 ans 3 ans 4 ans 3 ans na ba pesio kindera déjà banda ba pesio et cette année déjà passé hein auto que deuxième année na 2026 visé sili mais tel temps yo yé au lieu on se concentrer na mukanda na yo au bois proprement ou bien pe ozana droit ya ko bois kate tu peux aussi coopérer bato bazana ba société ba congolais baza kuna basala ba société basala la yo nini d'embauche OK Nicolas qui saki na zwi musala e botela o papier no ya bien ya inane ya 2 ans maele na mutuma nike ezate kako ya kofinga bato olio luka mundele yo mtozali lokwa drapeau masako masoko ezate mabele ezate ba mindele balinga basi ya ndengwana apa ko sunga yo akei no hôpital ba tiesio mabele pachaka ngwe bomate apo komi na yo boy pon na simelo ko toke no tuku na mundele na yo yaya ozaka kaboye ozo réveil mawa na bano boti mawa makasi manike faloza la stérile yoza mutu mo fale ba peso bana na mukilite ozwaka soya bana na yo te okoswa soya bana ezate ke na tinelaka bango mbongo na leisaka bango te koleisa kolatisa ce n'est pas ça avenir na bango ozo asimango ndenge nini manike na modelo yo kokota na mboko olio melama olandaka ba interrogaka yo ba pesa ko ba 30 euros ba 20 euros okosana nango nini manike aussi longtemps za na chaîne na yo soko vandisi analyse bato ebele bazwa na sima na yo manike talande bazo talama na opese exemple la musika te ça c'est ma sœur je l'aime beaucoup kamata bisou bakabibi loba ba ye awa tozo mona nde babandi nga na telema na serre na nga wana te na kotalama bongo yo manike mto sala ba 1 million de vues ozala ka tepe yo fotalisa nzoto sokola na maya mungwa pendant 7 jours 7 jours manike zwi mungwa oyo penda bengisa mungwa na kisasa ou bien esomba mungwa na Château Rouge ba mungwa penda ba mbuma minene wana zwaka 3 mbumo tie na mayo sukoli lelo ti 7 jours lobaka sakaka po eza normalité na petit na poto olandaka ba chaîne ba peko ba 10 euros ba 30 euros alors que yo ko vandi sa chaîne na yo penza chaque jour ça la émission ya bio zo kotisa ba émission na yo sala ba nini ofungola batu ba misu côté oyo ba sala kango yo zo kumisa wana oyo yo zo kumisa lelo manike yo leki na mayele. Mais comment zo kora ko sala te o foza la kaka malanda ngombe na sens ni o ko melamate o luki mundele na yo ya bien ba mindele balinga batay yo biso to ofingela o wana o banyoso ba ofinga yo yango nde ba mindele balingaka so po lingi mundele pe toko pe o yo lingi bo melaka na e baza kutu ebele akobala yo anana yo wana au kitisi âge au pesi même 14 ans au longoli 4 ans moko boy anako ya poto pepele après bambongo no bandozwa oyebi ndeni okokotsa babia même na ba musicien yo ba ozamuta ba musicien bazoya ba fabricas banani au fini mo mbongo ba memeli yo mwana parce que ayemba ka ba ko memeli kwa musicien ataso ba ke sala ya interview ayemba azoya na ndenga fali yemba banzembo fali aroyeba mais yo na mutu na o vide tu es là au vanda pono ando finga batu manike nga so na yeli yo parce que na sepela na yote na saluer le côté nga na olobela ndeko na ngai moko aza ndeko na nga mama Joël Kabasele na kolinga te ba fi ba ye na mbwa devant caméra aza mosai na nzambe
mbwa na Bible azali nyama moko impure. Alors yo ya kokoma na site nango fingi ngai. Après okay ko vanda et pas ya mdeko no wana mwasi obandi ko finga live together. Surtout yango. Oyezo bani sabatu manike. Manike keba mutako beto na nzelo oyebete. Batwa nyoso babala na live together presque basilika. Babi biso so to vandi bona basi na biso na mibali na biso ba via kitoko boy ba voiture bani eza pona mama la danoise aya ko finga live mama la danoise to luke to sale mabe. Na bite botikaye. Botikaye pona bana. Ngana za mama boboti. Yo so zaki na bana te manike lelo nga oyeba te mutanga sotse kuna na Belgique na France. Nga oyeba te manike je te dis la vérité. Faut ça l'attention. O fingi tanga moko oboyi oyo ko finga live together. Live together ezana batu ebele manike. Live together wana nde bomonaka. Ezana batu ebele boti na bana. Bamsulu yo bakomi na 3 enfants. Na kaka na live together babala na live together le bakomi na bana misato. Et loko ebani na 2017. Dans 2 ans avec aussi 10 ans. Chaque jour est salamaka. Nde nazo bima boy na okende kozwa ba mike pona batu lelo bako solola. Manike keba. Luka vino na malembe. Yozaki mutu moko kutu emso linga obenga nga. Obi mama la danoise na mona ka obalisa. Ozekoloba mabela commission. Mais oko suka wapi yo. Yo ba nengo zawana na modelo zali wana. Lobaka mobile yango linga yasuka moni eloko nini ba itwala kindoki bosangisa kindoki. Manike na modelo wana kiti shote pono zwa mobile ezawa te. Na ndenge vino ekenda salite na mona moka muke lango kalangwa na kisasa. Mais soko yé na live together ah mna ko conseiller aux ombali ya congolais te yo. Yo faut mobile ya mundele. Okozala bien. Oko sunga bana na yo. Mais tala oya ko sisa séjour na yo boye. Musala te. Eloko moko te. Ozo kende ka boye. Parce que yo soko sengi ngunda. Ndengo zo kota barando boye. Bako ya ko sotise ngunda na yo. Kabatu oyo ba mema ki wana kabatu afali bako koto sese po ba omono za belia ya minu mibale basi bakanga yo déjà belia ya minu mibale mais ozo continuer yo koko kanga munoko na yo koko te la mwana mwasi wana te na sens ni na modèle yo yaki na poto okoko te la ete okotala ka makambu ne bonde biso pe tozo tala na biso ngo bongo biso batoza bata media ngana na policier de la presse na ko pe ko kanga na ye na pe na makambu na ye awa mais to tala na biso ngo ka boloko mai po biso bata YouTube to lemba to tikeli bino bata TikTok to lemba makambu na to kipaka ngo sute et comme dire le temps passé to tala ngo ka boye nete zo zika kuna les États-Unis ezika moto kufi peli li peli on s'en fout mais yo na yeli yo ponoza mama irresponsable mama kizengi mama zoba mama insensé manike yo la muka ngai na janvier kaka awa wakana mois oyo je crois si je sais pas ce qui ou bien avant décembre afto koma na janvier bablo moka bongo ndeko moi si bambote belé na otanga kombono te ne t'inquiète pas a bengi nga za na Allemagne a expliquer nga situation na et puis ça inga passe moi c'est kitoko na bine mama na olukelo mobile ya congolais te eza atina te na ba ajo moko mibwaka mano na mundele abi mama na ozwaye wapi na bina ngana zaka même na ba site ya mindele na ko pesa yo boy ofele kutu mais bo benga te parce que so boyoki mama pesa nga site ya mundele na opesa te ngana osenga bino aide banda kala bo edenga yi na situation moko critique na besoin mbongo batu boni bobenginga batu combien bola ksamisapi batu mombana e bate batu balandala danoise boka bate poane bufungola mitema tant moninga sengi bino boninga na ke yiba après bo balo ba la danoise yiba ki na banque mais c'est méchant quand même là bon réveillez-vous aidez moninga à Sengi, ça fait combien si c'est 6 ans dans les réseaux sociaux na Senga binoté. Même cette fois-ci na Sengi bino, yo cause moi 10 € noté, 20 €, le quoi maman abiso a outi ko pesa ngai. Maman nga bambote belé na tanga kombo noté.
Après, c'est moi 20, nous sommes 20, 10, 30. Et ça va faire un montant. Si on peut en 50, on en a 100. Dès qu'on a na France, ne t'inquiète pas, non, de l'eau coordonnées bancaire, ma belle. Ne t'inquiète pas, dans un peu, tout le colo, au so senga ba coordonnées, na optine de l'eau coordonnées bancaire, oh, bandeko. Ata binomoko. Hein? Na pesiye sans ko senga ye un likuta na bi komisa na sito sito ngo pe na mutu na ngana yebite so pe na zwa ki ondeni zwango moi me ko moi ça komisi na bizala poser après une semaine abi maman na zu mundele to solo la bien abi maman to solo la ki to ko zokene malamu to zo bongama to yeba na ndeni to kemela moi café Allemagne ke yoko ya ko finga live together olingo sila lokwa mungwa oyeza aweza nzamba za la kao soko koti a ofingi ko sila na media oko sila ko bunga tela ne bango ofinga yo soni salite bako chikote bango bakanga maka zana makasi ozana balubute oh eyo quand même on peut savoir respect mutaye poto liboso na yo pes yeba peke okokokana kana yete okokokana yete ato yo lekie na ndako lekie na mbongo okokani kate po ya liboso eza lokwa mama na yo ndenga boti bino ya na bino liboso aza na 25 ans ou bien aza na 50 ans okokokana kana yete ato lekie na mbongo ato yo mtoti so batunika aja ya aleki yo deja okoleka ka ete ancienneté okoleka ka ete nati maniko zwa mukanda inane après zwa 10 ans après oya ko zwa nationalité après combien d'années mais biso ba nationalité za déjà au moment là que okoleka na ona ba voiture olekino na mbongo olekino mais ancienneté il y aura seulement des choses olekate même ngana yo ngana manike ngana yo nga mukolo na yo donc même na ko botama okoleka ngate mais un peu du respect okoyi koyaka te parce que ngai na beti bordure et pas maman Joël yo ya ko finga ngai na sens ni et puis yo ko finga ngai na kacha site na nga manike na sens ni siko lelo tala place osuki la musa conscience pour na bana na yo j'espère que na lobeli yo conseil ekota pe na bino nyoso o boye bozana ba mikanda te o lebo lexaka ba makamna ba réseaux sociaux buzoba bikota kota foko bombana o mi melami batuko bakoye bateke mani kazala kana mboko yo ya solo wana mais soko za na mbongo ko liate olingi quand même que oluka mbongo c'est la chaîne na yo ya yo moko matsa chaîne na yo bando futa yo comment soko futa moi 100 euros moi 200 moi 300 et futa rappel lo kwa malunga te quand même o lia okumisa pe ozana ba yaya ozana boy bakoko zwa yo ozaka yo moko pona ba leisa yo fufu moi semoule pendant 6 mois chozo luka ezelo kupamba pono luka ba mbochi ba misala moko boye kaka mutu mo ba seluka mo contrat okokotisa kaka pona kaka ozwa séjour et le côté ovandi kaka ovanda lotala kaka mutu eninga ka yo mbebo yo se koya yo lokola bla bazaba dala allez oya kaka kotalaka balobi nini na kotela ye na sala bo okotela ye ya ko peso le côté aza peso pe na mukanda te nde balobaka akobengise pe na ndaku na yo te na zo yeba te okotele pourquoi makamango pe tali yo te mama Congo mutu mabe zokanda bebisa mukanda ba bebisa ka mikanda bato OK alors soko yebi bongo mi batelat siko yo bango finga mama Congo aza prêtre ko kende ya kendaka soda mpiko na kati ya poto awa akokende na prophétie apesi ba kombo na oko zwa mukanda te mama zoba okanisa bana te yo mutu mambo bibwaka kaka kisi njora memaka yo na réseaux sociaux pona buzoba boy Sorata yebaka kisi nzoka femme mota tiko kaka mwasa babi atelengana kabo tela na libemba babi soko mitela na libemba baba nengo zalakiti nga una lobi ngo ba musicien baza mwasa nganga bien aza ye mwana babi ngo bandi ko utiliser ye abende ba chance pona sala la musique bien deni zalaki lokola li pungu manike li pungu na lobi
o atiranga moyete o pesanga na mawa bazwina mwana no zaki mwana muke bandi ko ya ko yembisa ye na leki ababia abandi olanda ba musicien yenga pe na yembaka leki na yepa mwana pazo yemba oh Nathalie Nabi chingana bwanchini oh mwasi andenge ni ba ekolo bate baboya nanga bia gabi mais oh mwasi te o so ndeko nanga bali mwasi aboye en tout cas moi je vais venir na kobenga na ye maneke limbisa penza parce que tu ozaki moi ete ngala zo peso conseil na zo tuka yo po ela musayo yaya na ndoke na suka maneke la muka ba site za ya mindele komisa chambongo na nje bambonga buzobana obwa kakabora komisa kuneza bafutaka M sous 50 €, M sous 60 €, ça dépend. Il y a valeur au lingo mi pesa. Futa chaque mois. Vanda kimia kotandako. Concentré na site. Koma katalaka. Kutanaka na ba rencontre. Mundele moko oyo mi bale mi sa. Ti o mona moko bo pan o kangami. O vandi. O lieu ko l'exception buzoba. So na monyo so na buzoba. Na oya. Ya mbaloyo. Ngam na kozwa yo penza donc o boya. O kokanga te manike. No tio no prévenir yo déjà. O kokano ngate. Muno kwa no tia kofinga nga o kokanga te. Et puis soko bandi kutu kofinga nga na bwaki sio lisusu. No zonga na koti na koki na lobelo te. Bom ko na bimelo manike na komiso lipapa. Donc na lingaka ko tuka yo mingi te. Pona bana ba ana. Baba petit babia wana. Même Jonathan na yo. Azana vie malamu te mamike. Soko lelo bali mundele. O pesa bana na vie kitoko. Mais soko landi buzob internet. O kozonga sona kisasa. Chez les parents. Na âge no koksi 50 ans. Ozo ko futa appartement te. Ozo vana pa ba nanda ko ba parents ya ma papa na watika. Mais ça normal te. O comme na ba koko, o kufela kutu koko na ya mwasi, mwana Jonathan kufa. Akenda wapi mwana batu, o chaye wapi, manike. O yebi Tipe kisu njoka pe akufeli. Bo yebi. Bandoki. Toko meani. Bandoko na tiki bino, manike. La musa conscience. Na yoza na mukanda te, tika distraction. Ok? Botika distraction mokilizo ki ne mabe makasi. So ba zongi si bino. Nga so ba zongi si mutesala nga pasi na mutema. Na linga te po nga pe na yaka ngunda. Biso to yaka bangunda to buaka. Départ à Mobutu. Ezaki pasi na bana Mobutu na famille na me epesa biso mikanda. Yamba lobaka moko ba malheur ya baninga msusu ezaka bonheur ya bato msusu. Alors, à bon attendeur, salut. Partagez l'émission, likez. Live together, toujours original. Ozoluka moi c'est bien. Ozoluka mobali ya malamu. N'hésitez pas. Ba conseil pour ça l'ango besoin. N'hésitez pas. Benga maman la danoise na 0044 74 38 03 16 23. Live together ils ont pour na ba européen. Bato ba vani en Europe, Amérique du Nord, Canada, Australie. Boza bienvenue. Benga maman la danoise. À tout moment. Ok? Et ça la cara après 10 heures, après 11 heures, ça la paie bien. Parce que tout là la paie moi mouké. Alors, au beninga to solo là. Ozo moi c'est malam. Alors, botika la malam. Tobo sanité, mikolo yo. Toza toujours na Schengen Moulongo. La Schengen Moulongo. Bambote belé moi na monstre. Topesio bambote belé wana grand frère propre. Toujours. Passeport rouge. Yalo baba bengi bongo. Babenga ye Schengen. Voilà, bambote no ebele. Bisika bizuyo. Alors, bino nyo sobolinga kanga. Bambote ebele. Ba bisou nanga pe. Na ko polikisangote. Na pesi yango epa yande konanga mwasi. Na benga ke mingi. Ma belle bébé. Na kacha Belgique wana kaka. Mame Emilia nangai. Mame Emilia. En tout cas, bambote na yo. Na mwana nanga pe Emilia. Bambote ebele. Mwana nge Emilia baka. Maman la danoise. Zongela live. Voilà. Donc, bozala bien. Journée kitoko.
Jolie Batinisa, bisous à toi. Mimi Ciel, Moyembi Mounene, Mimi Ciel, Kamata bisous. Kobo Sanatembo, te pepa papa na biso. Nabana nyoso, Mimi Ciel, Moyembi Mounene, moi si ki toko wapi. Bambo te bele, bele, bele. Love, love, Nazeli bapel na bino, boya. Bon, partagez vidéo s'il te plaît. Na osenga bino, like. Na yebi ke na lobeli manike, mais na katia manike, yo poko la moussa conscience na yo. Mama. Bisous. Na ozela ka ba aide na bino, na ozela ngo. Na ozela ngo, pe na ngo besoin. Pour na kalate, en tout cas, na o clôturer ko senga, mais pour le moment, j'en ai besoin.